Tuwesena na bakozi bafanda tobanda programme na biso tokotika mwa to moke na bandeko na biso na groupe folklorique baanime moke mpo bongo toyeba kobanda programme na biso. C'était des prières.
Zonga pembeni kuna, zonga kuna. Merci beaucoup, merci. Tout électoral à Mokonzamboka et Pessibino merci et moi on a bien Pessibino merci mingi on a boyé et belé pendant comment on a bien peu honoré bah Pessibino merci Horizon Pessibino merci mingi na boyé na bien na oyo esika na bino moi na mabele moi na botami na mabele oyo tokobengaye akopusana pe akoyeba koloba liloba kosolola na bino bapapa na ye bamama na ye mpe bandeko na ye bokosolola ntango tokobenga. Je m'en vais tout simplement m'adresser à nos autorités de notre plateforme, Horizon 2023. Et tout de suite là, on est parti. À monsieur le représentant national de l'Horizon 2023. À monsieur le bourgmestre, malheureusement empêché et représenté par les chefs de terre, les chefs de localité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, profitons du passage du président fédéral de l'Horizon 2023, Lukunga, les camarades Hervé Toutou, mieux connu du milieu et surtout que Moana Moutono, c'est-à-dire né ici, dans cette maternité de Binza, et mieux connu aussi ici à Binza. Alors nous disons, tout en profitant du passage de ce président fédéral mieux cité, l'échantillon représentatif de la population Sangamamba suis présent, mêle sa voix à la mienne pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. À nos invités et accompagnateurs de l'honoré fédéral, tout en vous considérant à vos titres et qualités respectives, la population de Sangamamba se déclare satisfaite de vos présences, surtout qu'elle a le privilège de compter parmi vous les invités de la présence de notre bourgmestre, malheureusement empêché et représenté par le chef de localité. À qui nous prions de s'élever sous les acclamations frénétiques de la population. Acclamez-les. Et nous disons merci. Ce qui suffit davantage, bien sûr, car en tant que chef de l'entité, il a l'occasion de palper, de par son représentant, les préoccupations majeures lesquelles rongent sa population, à savoir les dettes des érosions, les manques de marché, des terrains de loisirs et j'en passe. Par ailleurs, je m'en vais sans dire, mais il vaut mieux en le disant, la présence remarquable de la haute hiérarchie de notre plateforme, représentée bien sûr, à qui nous demandons de bien vouloir se mettre debout pour les hommages dus à son rang. Voulez-vous?
Quant aux uns que nous les portons dans nos cœurs, et à son temps, nous n'hésiterons pas 10 secondes pour les porter, mais fortes les cas échéants. Sachez après ce que j'ai fait allusion, quand cela aura lieu, nous sommes prêts. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'en remets entre les bons offices de l'horizon pour la suite du programme. Une fois de plus, bienvenue parmi nous et merci. Acclamons très fort, pour notre papa. Merci beaucoup, Lingi Kolobaete. Benga telema. Tango kopusana to kobeta maboko pe milolo makasi. Pona mwana na biso ya mabele to bengi bango mwana motolu. Mwana abotami awa na mabele. To kosenga bango na coordonnateur fédéral. Ya Horizon 2023 Lukunga à côté le main. Papa Hervé, tu ressengas na Papa Hervé à Téléma. Tu bête ma boko ma casse pour la moine na biso. Papa Hervé tout à côté le main. Bête repère ça maloba. Tu bête ma boko ma casse pour la moine na biso. Merci beaucoup. Bien. Na pesi nanu yamboyete na loba mbote na ba mama. Na Horizon 2023 topesaka lokumu mingi na ba mama. Mbote ba mama. Alors, toete ba mama nde baza ba kolo masa. Alors yango faut que zongi la bango ne wana. Simande na ye na ba papa. Bayo ba encadra ka ba mama na pesi bino mbote. Na yoki bala mute mbote. Na sepeli mingi sanga mamba to na mobima nango ngomba kikusa balobaka tout seigneur tout honneur parce que ngai bazobenga ngai coordonnateur fédéral ya Lukunga. Lukunga eza na 7 communes: Barumbu, Kishasa, Gombe, Kitambo, Lingwala, Monga Fula, Pengalema. Wanande Lukunga. Donc, wana zana eteni ya mabele ya ville province à Kinshasa. Bato bazo kamba Horizon. Sur le plan ya Kinshasa, peine national bazaliawa. Donc ngai naza vraiment mingi mingi na nzela te ya kozwa maloba liboso na bango na etali Horizon 2023. Parce que bango nde vraiment faut ba kotisa ngai ba présenter ngai na bino. Yango wana nakoleka mbala moko nakobenga kulutu na biso mpaka na biso oyo asimbi vraiment na kati ya Horizon oyo babengi mobilisation et implantation sur le plan national ya la République démocratique du Congo à la personne de Papa Gauthier Ilota Bobeti Maboko Makasi tango azoleka. Ce qui est Horizon, bolinge vana na kati ya sangamamba papa onda vana sakango. Obeta maboko na yoka maboko na bino. Na pesi maloba simanango ya ko benga ngana loba we tali sangamamba. Merci. Mbote na biso nyonso. Nazoka biente. Ba mama mbote mingi. Ba mama ya sangamamba mbote mingi. Na sepeli le loko akokuta na bino poto partager moi makami balé c'est belete mwana na bino auti awa bomonié na aza sous couvert ya plateforme électorale Horizon 2023. Horizon 2023 ezali nini obo na biso tolati oyo na expliquer binongo en quelques mots bo tirer moi attention boyoka. Horizon 2023 ezali plateforme électorale pe politique oyo mokambi na yango soit autorité suprême nango ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton obeteli maboko biso tozali bana ya Fachi Beton compagnie chef de l'État na mandat oyo en cours oyo ezosila oyo tozokina élection et Horizon 2023 azo accompagner tina suka nango. Et puis, Horizon 2023, Azoko élire chef de
vous avez beaucoup tout le monde a toujours là. Tout le monde est kimia. Horizon 2023 et la carte Nabino pour s'approprier na yango. Et les autres comprenez ma valeur. Et tous ceux qui besoin, on va y vivre autant, on va détourner autant. Biso tolobité cette fois-ci, tout ça makambo aliment. Tout le monde a tout droit. Nanzela mutumo côté. Na biso population, na mokonza mboka, tous ensemble, tous soutenir les pour mboka kende liboso. Ça bonité. Ezali na avenue Entente numéro 15 na commune à Lingwala. Bandeko oyo message ko tout à bango bazana poser adhésion awa peu sur place to ça l'adhésion massive et puis bazana besoin ko na siège na biso bakoya to koyamba bango. Horizon 2023 et kambami na coordonnateur kombo na ye Dadi Ngoichi Swaka alingaki aya contre-temps vu ba réunion belé né a délégué ngai na ya pour représenter et ça c'est moteur et allez c'est moteur Horizon 2023 a co-aligné ba candidat na ba ngai moko pe na kozala candidat na commune ya Ngalema na moment wana fo kozala na angele ba miyibi nyonso bayibaki wana fo kozala bango na keba. Cordon adjoint Bradley Makanga Atelema Albatelema. Cordon adjoint en charge de questions politiques et stratégiques Oscar Kabamba Atelema Atombonaï. Bobetelema Boko. Secrétaire exécutif en charge de recrutement et formation Jassi Sibou Atelema Bobetelema Boko. Secrétaire exécutif en charge de la logistique Mohamed Biyaki Atelema Bobetelema Boko. Bomoni équipe pro Bomoni Awa, ils ont équipe ils ont costaud, mais ils ont échantillon parce que les sous Pakanami na ba réunion mususu kili province ya Congo. Horizon 2023 ils ont implanté dans 5 pays où ils ont voté. Tous aux États-Unis. La grande surprise, totamboli pena coordonnateur ya province à Kwilu. Sélection Kwilu à côté les Mabobe Sembote. Yewana Bata Kwilu bazali ate. Coordonnateur de la province Nabino Yoyo. A Sepeli, Maman Christivi, na Maman Zeli a beauté les Mabaya Babino. Vous s'appelez la maman là? Ah, Bassi Pifo Bazar. Merci beaucoup. Nazongisi Maloba et pas un modérateur. Akambabiso na Oyo etikali Nzambe apambola bino. Il y a Mwana Nabiso Amabele, P, il y a représentant et coordonnateur international, il y a Horizon 2023. Tokomi Bongo presque P Azalina Liloba Kosolola, Naba Mama Nae, Naba Papa Nae Amabele, Tosengi Bongo na cordon fédéral, Hervé Toutou, Apoussana Lissousou. Bien, na évité ceux qui besoin mon amour fier na zanango bon, oh ngana koko loba awa ezanini. Bozo remarqué batongo bazo kamba baza jeune trop de jeunes. Et puis na bato bazo kamba homme politique ou asala déjà politique azana été. Na bandika na ngaboko. Bakamba politique na bana otango musika. Na bana obenga bango miyibi. C'est vrai, parmi eux, ils ont un batambola qui biété. Si quoi, pour tout le monde là-bas, ceux qui puissent te télémiter, nana ko kende ko sala, ndena yaki ko zonga. Tango batandelinga réalité to vision, il y a Horizon 2023.
makambo na banda otala mosika na yo omona ke non il y a du sérieux. Pourquoi? Makati horizon eponi ekolo te, eponi tributé, eponi motosongolo to pakalate. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'une plateforme na bandiwana Sangamamba eza quartier moko monene. Plateforme Horizon 2023 azoyamba ba association ba Asbel oboyebi ete bozana mo makambo na bino ya bien bosalaka bozwa esika kotelemela. Horizon azofongola porte na ye na moto nyonso tout. Avant kota na plateforme na to Asbel na yo to association na yo bakosenga yo loko moko te. Yaka nanu na makanisi ya bien olobike biso tozaba na Sangamamba tosangana ka boye neti awa na kokota to na koyaka mikolo nazomonaka fondation les amis de voilà. So η fondation na lobi ngape na ngina nyata na kati horizon horizon azocha maboko na moto nyonso tout. Alors en ce qui concerne maintenant élection to ma ponami. Excusez-moi parce que nazo zonga mingi na lopoto po linga les amis mingi ya bienté. Alors ma ponami to boy ko pona bandeke. Ngai ozomona ngabo eso na koti masolo ngo nazana méchant mabe. Mais on ngai lopango uti ko kende. Na libulu o eza na niveau ya verkis na tio. O kati wana. Lopango ya 25 mètres sur 25 mètres. Na minute aza locataire. Lopango ezalaki so na ye na zimwa pondu na kei na zimwa bambala na kei lelo yo ezate. Ezo kende biso malembe etikali 10 mètres azawana. Etikali 5 mètres azawana. Ngande na yako pigula ye. Nabi bako kunde ngayo na libulo yo. Longwa moto na sombaka. Lobi na ngonzamba yebi. Mebo moino na zango posa. Asimi nzela akei. Baleke batika isima balobi non. Oza kingakati. Tokufa kana kingakati na biso. Basali mwa elo na bango batika liwana. Bango libulu etikali 3 mètres. C'est-à-dire bibi bo libulu. Pokende obeta boy. Ngabi petit bozolukila makambo. Ekokoma o allié. Bolongwa parce que sikoyo eza mabe. Voilà. Babiloko wana nde pesinga méchant. Na yebisa bino bandeko na ngai kopesa liputa. Eza makama mike. Kopesa soki sucré. Wana eza makama mike. To bato bafandi ao nanga mona telemi. Wana eza masolo mususu. Mais mingi. Nazoye batangu nazokola tozoya na salle moko molokai. Soki bayaya bazobunda mwa milulu mingi bana osalema wana na molokai tozokengela. Mais ba événement wana nyonso esilaka boye. Nazoyeba wenze moko ka tozala nango. So na ke obuka bakoni nanga na kikusa na nina lutendele na ngombe kikusa na bana koteka ngo na wenze Sangamamba après notable na se. Alors wenze wana ezala nango isusu te. Donc na Sangamamba wenze zali te. Député akoyawa te aloba ete na kosala wenze. C'est vrai individuellement. Ngayo na kosoma pe ete na mabele nanga na sali pe wenze nanga na komi Horizon 2023. Marché Horizon 2023. Wana eza ba action individuelle. Mais eza ba action mususu ezosenga moto ayebi place akoleka. Abeta porte na komo esika songolo pakala asala yango pour l'intérêt de tout le monde. Horizon mingi azopunda pona makambo etali bato nyonso. Pourquoi? Parce que to sali nzela ndenge mokonza mboka la mwisi susu nzela oyo na sepeli makasi. Pona bana ko mituna na bibo na mutuka na ngaya se. Na koya ndenge nini? Na bakonzio na bengi bakoya ndenge nini? Déjà monsieur le bourgmestre Oazali moko ya monakati ya commune ya Ngalema nazaki na ye ayebi singa ina na tambola kuna te. Mais sauf imprévu nazolinga vraiment nazala na yeba Sangamamba eza ndenge nini bazo vivre ndenge nini. Touti ko benga na dernière minute puis que lelo samedi ba mariage za kebele a kokite. En tout cas a présenter ba excuse na ye. Mais awa mokonzi ya commune Ngalema kambaka commune Ngalema ye moko te. Je pense que
nakosenga vraiment na respect nyonso bato ba représenter awa o ba benga ka ba chef à quartier ba notable à quartier soki bazali awa ba telema to yamba bango to betela bango maboko na kombo ya bourgmestre na biso ya Ngalema. Est-ce que bazali est-ce que bakoki ko telema en tout cas na moni maboko na bino bobeti bien te beta maboko makasi oyebi pourquoi na solo baboye parce que bourgmestre alobi comme na monanité nazotala bato nga na tindi lolenge bakoyambela bango pour moi na boy na ya na kati ya bato simba sala boy moi hors des ala image o bozomona peut-être na quelle boule bokomona yango peut-être na RTNC bokomona yango donc faut pas impression bien pesa maka ndenge tozolobela mokonzi mboka makamba mokonzi mboka tango zopanda ya makasi makasi ba bengi campagne mayele neza nde kotoyo yango moninga na kitaki awa pona talisa na coordination nationale pona talisa pe na mokonzi mboka na nzela ya bilili ya kolanda que eza na bato oyo bazolobela ye na kati ya ngomba kikusa na oyo etali makambo ne nyonso malamu azali kosala et puis nakobosa eloko moko te comme plateforme Horizon 2023 eza ya bato nyonso na koinforme mutu nyonso azawa oyo aza na parti babengi UDPS kobanga te pourquoi parce que ezali parti cher ya mbo ya mokonzi mboka Horizon 2023 ezali lokola loboka mobile apesaki na osenga na papa akoki kovanda asengaki ete tokutana mpe tosala alliance wana moko ya yambo azokokamba UDPS akutanaki na moko ya yambo azokokamba Horizon 2023 baimage ezali papa Augustin Kabuya bakutanaki basololaki epi balobi boye place UDPS azotambola Horizon botia bango maboko place pe Horizon azotambola botia bango maboko mais Horizon na insisté ezoyamba ba parti politique ebele ba association ebele ba confessionnel pe ebele asilisa onakanga maloba te balobi boye na mikolo ezoya parce que lelo vraiment ezalaki koya kosala campagne te ezalaki koya koprésente bino kaka Horizon 2023 awa na kati ya ngomba kikusa to na sanga mamba tokoluka bato bakotelema oyo baza bacourageux oyo bazalaka te bapesi mwa eloko parce que mokonzi ayambaka bato nyonso te opesi merci oleki nzela okei koluka te kaka yo mutu mosusu omona bayosa ye no ndako eza na nzela comme mokonzi ya mboka azosala nzela ayebi te ndako nanga bakobuka te oyo aye ndako en tout cas nasepeli na papa bomoni awa ezalaki monene eutaki kobukana mpo na intere ya mboka atiki yango donc eloko na kosenga na biso toevite koyamba bandeke oyo bawa kokosa biso na bamaputa bakoya kokosa biso mwana mabele soko otuni ye mpe mwana mabele ofandaka na aveni nini akoyeba te nga soko otuninga mwana mabele awa apana oyo nalobi ya mama na ngai nakoloba papa tutu aza na aveni révolution ntango akufaki bomonaki milulu nasaisaki soki naleki na papa tutu otuni ngai aveni lisusu naloba no ngamikabi awa na se ngamikabi lupango ezali soki otuni nga lobi bon nayebi te ngamikabi apres ngamikabi nini lisusu donc naza na bapravo na kokanga yo oyo kimwana mabele na yo ekotombe donc naza na baide ya malamu naza Horizon aza na makambo malamu akosala na nzela na ngai na nzela bandeko nyonso bomoni bopesa biso chance soki ngonga wana ekoki nde tokosafishe bolanda oyo bomoni te bamatisi tokomi nano na moma ya campagne te ntango campagne ekobanda nde tokosala campagne oyo mpe biso toye kosala wa ezali campagne te na chite wana ezali kolakisa bino ke Horizon 2023 afongoli baporte po asala adhésion massive ya bato na kati ya Horizon donc baporte eza ya kofongwama je pense que nakoki kochite wana pour ne pas kozwa bino temps molai po tokomi na suka fo tokende mpe na bamilulu mosusu ndenge nazawa na kitambo mpe bazozela nga mais na suki wana mpona koyebisa bino que rendez-vous eza le 16 avril le 16 avril biso nyonso toza na kati ya Velodrome stade Velodrome eluka bino mpo tokoma kuna epuis ezongisa bino
milulongo na kati ya stade Vélodrome eza nini ezali koprésenter comité interfédéral to coordination interfédérale ya horizon 2023 soki na lobby coordination interfédérale ça dit moto azali ko chapeauter Kinshasa mobimba okomona na kati ya Vélodrome ba ko présenter biso ba fédération na kati ya ville province ya Kinshasa ba fédération ezalaka mine toza na Lokunga toza na Momba toza na Funa toza na Changu kuna nde ba ko présenter biso ngai ba pesi ngai kota balobaki na ngai yo comme za fédération memela biso 1000 personnes nga na lobi non boko okitanga na 1000 te bozela na saka molulu moko na quartier moko kaka ya moke eza pe communauté boko mona nombre ya bato nga na kosangisa boni soki na kiti Kitambo boni soki na kiti Gombe soki na kiti Kinshasa soki na kiti Lingwala Mongafula donc opesanga makasi mpona tondisa Vélodrome wana tout est possible na sala yango tokende na gauche droite te nazolakisa bino mwa population ya moke ya quartier Sangamamba na kotina mosika te comme ça bilili ntango ekoleka bakomona yango bakotinda baforce mpona mema bino na kati ya Vélodrome mpe na ya kozongisa bino awa tobeti maboko makasi na silisi wana dimanche wana 5 personnes soki toza ata 3000 ekozala bien batransco ekoyati awa ezwa bino ememi bino mpe ekozongisa bino eza semo te tobeta maboko makasi. Merci beaucoup tosepeli makasi tope toyebisaki boye papa na biso bourgmestre Yangalema azwaki ma empêchement moké mais azali représenté na papa na biso chef du quartier Papa Lema pe tokosenga na Papa Lema kopusana moi liloba moké papa koyebisa biso tosengi na Papa Lema pusana tobeta maboko makasi mpona mokonzi na biso ya quartier bana Bumba oye bana Sangamamba oye bana Sangamamba est-ce que boyambi horizon 2023 est-ce que soki boyambi yango bo manifester bo beta maboko makasi nasepeli mingi ngai ya liboso ezali ntango apôtre Pierre atunaki Yesu olobi totika ndako na biso tolanda yo lifuta na biso eza nini okoka meka okagama sikoyo tolobi boye olobi biso nyonso Sangamamba mobimba tolanda bino tosundola bato tu tolanda mwana na biso ya mboka salaire na biso eza nini na nsima ya kokanye baelektio na bino bokeseni ezali merci beaucoup mpona motuna na yo eza motuna moko kitoko makasi mwana nzambe boyoka bandeko question wana batuna yango Yesu Masiya biso nyonso toza bakretien batuna yango Jésus balobi totiki bafile na biso totiki misala na biso tolandi yo Jésus tokozwa nini ezali nango simple Jésus ayebisaki bango boye awa na se bokozwa oyo ya se na likolo bokozwa lola biso lokola toza banzambe te toza bato lokola bino tozo asire bino ba oya mike oyo ezoderange bino na biso tobunda elongo po tolonga yango eza bongo te parce eza etumba na biso moko te so nga nabundi nga moko nabongisa mama na ngai nabongisi papa na ngai na bana na ngai te mais susi na ngai ezali te mosu nga na ozanga fufu te lipa ezomonana mais naza baposa mpe yo mpe ozwaka lipa ntango mikolo nyonso ngai naza na mutuka ngai naza na lopango ngai bana bazotanga mais ntango nazomona leki na ngai ezotukuse na ngai bana batangaka te nde etumba yango wana tozobunda na bino elongo po tolonga na biloko nyonso wana nde réponse na ngai yango wana mpa na yo ndeko
Mais après Owana, ce qu'on continue à l'horizon 2023, on a adhéré officiellement, sécurité on nous a assuré. Place c'est parce que aux asima mokonzamboka. Oh la Mike Koluka, ce qu'on continue à ta boîte, donc on comprendre. Merci. Motouna monsieur Ezali. Question dans les aboyés à Liboso. Tout le monde horizon 33 boyé. Boyé dans quartier. Les amba Liboso tout le monde vino. Boyé dans quartier. Bolobi na biso oh esengi bolo bala biso. Est-ce que et vous allez n'enga batumsu ba la biso te. Aye lelo to solo libien, to solo libien, to solo libien, to solo libien. Allez, anérien tita tangwa tega pa boy aké libela. Wana mutuna nga Liboso. Vous allez bombe vous allez bongote. Mutuna nga mi balé zake non. Horizon 33 awa na quartier. 23 33 calamité awa na quartier pona kozwa bino. Est-ce qu'il faut que se déplacer kolonga awa na quartier kolanda bino kuna? Vous ne pouvez pas implanter un bureau dans notre quartier. C'est tout comme ma question. Merci beaucoup. Premièrement, au Seki Ndeko, mingi horizon 33. Mabakuana to beta ango. Pourquoi? Tous allons na chaîne moko babenga horizon 33. Alors tant tous allons ba horizon 2023, batu bazonga toujours na chaîne horizon 33. Donc boka mate ba mabakuana biso beto beta ango. Alors à toutes les questions liboso lobby, nenge boyeboye, bokozala tendenga ba misusu wana bayaka et tout bakenda. Ngana ko répondre à deux questions. Na deux réponses plutôt. Ngai minuit. Abajou et tout le cas. Nazaki na bino. Peut-être na na casquette ya 2023 té. Nazalaka na sangamamba chaque semaine. Na yebi qu'est-ce qui range sangamamba. Ozomona. Donc mon thème nanga, bien que nazala lokunga mobimba, ce qui n'a pas de l'action ya minene eza mingi place fief ezali nazana makambo ebele ya kosala na sangamamba. Pourquoi nazeli ba député bayaka liboso to bakambi bayaka liboso basala yango basali yango te ngai pe nazeli bapesa nga pe position ne bozelaki bapesa position bapesi yango te nasilisa kelasi na nga depuis 2014. Quand on a comprendre que ce n'est pas la peine, il y a que peut-être la porte que nous musala na créer emploi na ngai moko. Alors mais na créer emploi na ngai na kopesa pe mayele na bandeko na ngai ya sangamamba o bazana ba idée ya malamu. Ba créer pe ba bord na bango, po na sima na bango, ba petit o baza sima, ba maman baza sima, ba landa molongo wana. Parce que soko taeli kaka ba promesse ezalaka mabe. Donc ngai nazali awa na pesi bino le comment on le bawa ba matanga na ngai na sala yango mingi awa na espace oyo na boko tanga kombo elandia ya boye. Donc awa eza quartier na yaka tout le temps soki horizon ye awa horizon ye baki kote ote ngane na yebisi bango bato asanga mama bazalaka lolenge kaka na memi horizon ndenge pe na lingaki na mema représentation na ye moko en personne le bourgmestre, parce que j'étais avec lui. Et ça a moi empêchement, n'est pas si gaga, mais au-delà du bourgmestre, tous en a conduit belé. Parce que horizon 2023, ils ont qui vont conduire na lati, ils ont bon moté, ils ont pouvoir. Ceux qui n'ont frappé porte, ils vont faire la cota. Pour tous aller horizon 2023. L'objet à 23h, na zalakiao. Bah yebi singa que la police a boy ba matisa banderole ngalo bité peut-être bino bo expliquer ki mabe tango ngamo na kitaki na la police ezana boma libala na kena la police ezana sima ba maser na se présenter ba lobito yeba kité et puis to pekisa kité o sala makama mokonzi mboka to wiko telemela ngo ata mokete. Donc na nzela na ngai makambo epele kokota awa, je vous rassure kaka ndenge na nazana ngai député te nazana makambo epele ko sala awa. Oh, ils ont pris en contact. Dans l'équipe. Autour de lobby à mi balé, apporte Pierre à l'obaki. Je pense que dans l'obaki, on a leader, au bino boko pesa. Ya sembo.
Ope moi bwana ezali. Nazolu balanga leader ba titre kili te to ya ba français te. O bato ba yokaka. O azalaka na bato na ye. Idéologie biso to kopesa ye. Ye nde to taye leader. Soki mutu alingi adhérer na horizon to koyebisa ye. Mona comment ça nani? Soki eza papa trésor to loba mona papa trésor. Ye nde akoya na makamono koto mais soki olingi adhérer makamono eza pa na ye. Ozomona ainsi de suite. Ndenge to kosala. Soki bureau, soki olobi que tolingi bureau ya ezala awa à dater d'aujourd'hui de ce soir même. Soki mutu moko alobi nga na ngiza la chef à quartier. Na lopango na nga na lingi horizon kota. Tokoyeba nini esengeli tosala poto komisa lopango na ye horizon 2023. Et la qui cité que horizon 2023 zui lopango na ye te. Ça dit soki esengi to kutana na makambo etali horizon 2023 tokoyande na kati ya lopango na ye. Biso tokosala esengeli tosala parce que horizon 2023 asangana na se ya banzete te to na se ya bikuku te soki mbule bani bokima te. Soko za na place à bien yebisa biso soki esengi to chama couleur tokocha soki esengi to koma tokokoma et puis comme siège ya Sangamamba ya horizon 2023 soki association inga tout abiso tokoyebisa ye mona siège nde akamba yo place tozali toyeba ndenge nini okokota. Donc c'est un peu ça. Na eyano oyo bakonzi bapesi bino bongo te. Est-ce que tu sepeli? Bon amoni bozali ya kolemba bosepeli te bosepeli te. Merci beaucoup. Tokomi bongo na suka ya activité na biso. Ya moye to senga na bakonzi batelema pe babima to senga na groupe oyo animaki po to yeki ba mama na ba papa bagangaki po to senga ki na bandeko bakata moke po to yeba ko. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mon frère. Vous allez vous présenter maintenant. Je suis Gauthier Ilota, le chargé de la mobilisation et implantation d'une grande plateforme électorale et politique Horizon 2023. Monsieur Gauthier Ilota. Monsieur Gauthier Ilota, quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Je suis très content de fouler mes pieds dans le sol Mombagekusa pour installer ou bien implanter la plateforme électorale Horizon 2023 au sein de la commune d'Engalema et puis précisément dans le quartier Mombagekusa. Il y a des gens qui ne connaissent pas de Horizon 2023. Votre parole par rapport à Horizon 2023. Horizon 2023, c'est une plateforme électorale et politique dont son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est autorité suprême. Horizon 2023 poursuit trois objectifs majeurs. Il accompagne le chef de l'État par le processus électoral qui est en cours. Et puis, Horizon 2023 poursuit encore, il veut accompagner, donner au chef de l'État la majorité homogène et confortable. Et puis, lui donner encore un second mandat. Vous allez promettre quoi aux habitants de Mombagekusa? Tout comme pas d'autres politiciens, nous promettons à la population de Mombagekusa de consommer Horizon 2023 et puis d'adhérer massivement pour soutenir le chef de l'État. Un mot à Lingala, ça va passer aussi. Naropesa ndeko na biso bana mboka ya Mombagekusa bakota na Horizon 2023 s'adhérer massivement pour soutenir mokonzi mboka na ba idée na ba initiative waza nango ya bien pour na lokumu ya mboka na biso. Par rapport ya bana ya Sangamamba oyo boyebaki te boye kokutana na bango. Et puis na coordonnateur ya Lukunga ndenge amemi bino bokoyi koloba nini? Tosepeli makasi akeza kitoko genre ya auditoire on a tosepeli vraiment na nyonso ndenge leki. Merci. OK. Madame, vous allez vous présenter. Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Christine Ngomboa. Vous êtes qui à l'horizon 2023? Pardon? Votre poste est à l'horizon 2023. Je suis secrétaire exécutive en charge des affaires sociales nationales. Vos impressions par rapport à cette journée? J'ai aimé beaucoup l'accueil très chaleureux des mamans, surtout des femmes. Le président Fachi a besoin du soutien des femmes et il recommande vraiment maman de soutenir. Alors, c'était très
une belle initiative de voir les mamans nous soutenir et nous accompagner, et ainsi nous accueillir. Merci. Papa, on s'est présenté dans le quartier Bumba, Sangamamba aux Anani. Ganazali, chef de la localité, c'est à la quartier Bumba, dans l'agglomération de Sangamamba. Papa, comment on a allé aux plateformes Horizon 2023 au Kitana Mabele au Yosa Mokondi? Quelle impression na yo? Vraiment, tu sais pas le mingi. Je sais plus d'ici longtemps que les hommes moana ya yandaku moana yandaku yemoka kanisi alors il faut na zonga na sécuriser ba papa na ngai to sepeli amembele biso le loga mutuya. C'est comme on a dit, il faudrait seulement installer un bureau hein, quelque part, ça nous arrangerait en tout cas. Ça va vous arranger. Et puis papa, Nanenge Horizon 2023 combien on a maloba oyo bon, lutte au Barosala, lutte contre les antivaleurs. Lutte contre les antivaleurs. Et vous allez malam. Parce que quand on parle des antivaleurs, les bateaux, merci papa. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Ben, je suis monsieur Hervé Toutou, le coordonnateur fédéral de la plateforme Mégastructure Horizon 2023. Monsieur Hervé Toutou. Fédéral de Lukunga bien sûr. Monsieur le fédéral de Lukunga. Coordonnateur fédéral de l'Horizon 2023 à Lukunga. Étant que natif de Sangamamba, vous êtes venu implanter ou bien présenter l'Horizon 2023 à Sangamamba. Pourquoi vous avez choisi seulement Sangamamba? Bon, je fais partie des autochtones de ces milieux parce que né, je dirais même grandi à Sangamamba. Et en fait, Sangamamba, c'est mon fief. Voilà pourquoi j'ai préféré vraiment commencer par ici. Je sais que Lukunga est grand, mais c'est d'abord ici. C'est d'abord ici? Oui. Vous allez promettre aux gens que vous allez aussi passer dans d'autres... Oui, bien sûr. Sangamamba n'est qu'un quartier au sein du district Lukunga. Et parlant même en termes de quartiers, il y a beaucoup de quartiers. Ça ne s'arrête pas seulement à Sangamamba. J'ai commencé à Sangamamba parce que mon histoire commence ici à Sangamamba. Et cet élan va aller partout, dans tous les quartiers que regorge la commune de Ngaliema, pourquoi pas Mongafula, Kitambo, Gombe, ainsi de suite. Toutes les 7 communes qui constituent la circonscription de Ndeko Hervé Toutou, coordonnateur fédéral à Horizon 2023. Bon, c'est Sengo Makasi, pourquoi? Parce que les activités à Yambo, autour sala na kati ya circonscription ya Lukunga, yango mingi na pona ki vraiment ko sala ngo na fief, place auto botami, place auto yebi makambo mingi, place au bandeko pe baza ebele. Alors yango na préféré ko démarrer installation ya ba quartier, ya ba rue na kati ya Sangamamba au babengi ngomba kikusa. Voilà. On peut promettre bandeko ya Lukunga nini pour tomonyo kaka obani mbala na Sangamamba. Est-ce que okeni na ba commune pe na ba quartier mususu? Alors charge na zanango eza ya 7 communes. Lukunga eza na 7 communes. Événement oyo na kati ya commune nyonso. Toko sala yango na kati ya ba nombre ya ba quartier eza na chaque commune. Toko sala yango. Donc eza démarche to bandé surtout